Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de week-end na bato nyonso tu bazuli bakwa kolanda KNB News ezali magazine oyo bino bopona pona ko informer bino na bandako na ba bureau partout kaka ndenge tolobaka bozali ebele pona kolanda édition ya magazine ya KNB News ya mokolo na lelo nazali na esengo ya kokuta na bino na ebandeli ya weekend ya lelo. Kaka ndenge alobaki Fachi Beton le coach kaka ndenge population bazalaki kozela remaniement esalama kuna na gouvernement ya ba Wario. Fachi Beton le coach auti kosala changement moko ya munene ezalaki bongo na ordonnance oyo. Remaniement oyo batu bazela uta mwa bata mingi kasi ye moko le coach Fachi Beton ayebaki tanini esengeli pona ko changer ba joueur na ye oyo bazalaki na mwa ba difficulté to pe ba difficulté ya kosala na ba secteur na bango kaka ndenge ye alobaka na réunion oyo basalaka chaque semaine ou babengi conseil de ministre esika nini asengaki na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde batu nyonso tu bakotisa plan ya travail na bango nini oyo basali nini oyo esengeli basala kasi tozali siriete na yango après avoir kozwa ba rapport ya batu nyonso tu ne président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kosala changement to pe remaniement oyo ya motu ya oyo esengeli to yeba na changement ya makasi oyo ezali remarquable esalami bongo na ministère ya défense nationale esika nini Jean-Pierre Bemba Gombo yende aye kosimba pe kokumbela masolo oyo etali défense po bangunia to pe désordre oyo ezali korenye mingi na Est ya République démocratique du Congo. Kimia emeka kokota, kimia elekala kokota po wanande ezali détermination ya Fachi Beton ndenge kaka alobaki ache mutu na ye anje po na des autres oyo ezali na Est République démocratique du Congo elekala kosila na lombango côté ya économie ezali bongo Vital Kamerhe lwaka ningini ye azali kuna na économie nationale esika nini aye kokumbela masolo oyo etali économie ya République démocratique du Congo côté oyo ya vice primature batu mibale bazali reconduit ezali bongo Jean-Pierre Liaou ye asili kozonga kaka nesika azalaki wana na fonction publique na Christophe Lutundula excellence bango bazali wana kaka na esika bazalaki na vice primature et bongo côté ba ministère mwa ba changement ezali ya mike kasi mingi ezali bao bazali reconduit na ba poste wana oyo ba travailler malamu bazali capable ya kotombola mboka oyo République démocratique du Congo mosala malamu na gouvernement oyo na ba oyo bakisami sika totombe bino mosala malamu mingi biso awa na KNB tolobi félicitations na Augustin Kibasamaliba na ndenge azongeli kaka ebonga na ye wana esika azalaka kumbelaka masolo ya pete nsike avec impact na idéologie. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki bongo ba membre ya COP 15 ezekaki ndenge nini ba détail na reportage oyo. Ba membre ya COP 15 bayambamaki bongo epa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo azali warrior suprême yende ayebaka na ko diriger to pe azali capitaine ya équipe ya Fachi Beton le coach ayambaki bango na tina ya échange oyo basalaki pona situation ya environnement pe plan climatique na qualité contre des certifications oyo ezali mingi pona dégradation ya mabele Nengo babetaki lisolo oyo kitoko makasi na kobima na bango ba solution ezwamaki pe bapesaki ba stratégie ya lolenge oyo esengeli na bango na gouvernement ya République démocratique du Congo basala masolo ebetamaki bongo kitoko makasi kuna na cabinet ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec impact na idéologie. Kinshasa lokola eleki partout ba kinoa ba réagir boye pona remaniement oyo uti ko salema ndenge nini le coach Fachi Beton
auti kochange bajoueur na ye ya bawarrior. tosepeli na réaménagement ya mokonzi ya mboka parce que ntango nyonso tozomona azobundela ekolo ekotia na application état de droit ezosengela te batia bongo basengeli na place oyo esengeli komona bandeko lokola son excellence madame la ministre d'État, ministre de la justice et garde des sceaux oyo accompagné mingi pe mosala ya lycée de justice na mboka na biso komona ye susu esika wana tosepeli mingi parce que toyebi te azali capable na makambo oyo azali kosala pona mboka na biso surtout na domaine judiciaire mboka echangeaka na mokolo moko te boyebi ke touti na pasi mingi surtout na makambo oyo etali justice na bandi ete na moke oyo azali kosala malembe soki topesi ye chance akoka lisusu kopesa oyo ezali le meilleur na ye po te tokoka kosilisa pasi mingi oyo tozali nango na makambo oyo etali justice ya mboka na biso komona bandeko lokola ba Jean-Pierre Bemba Bombo bandeko lokola ba Vital Kamerhe bazali ba n'importe qui te bazali bato oyo bayebani na mboka oyo bakoki pe kobundela mboka tala mboka na biso pour l'instant tozali na guerre injustement oyo ezali na este tobandi te na bandeko oyo bakoti bakosala effort ke guerre wana ekoka kosila pe surtout stabilité sociale ebala kokota na kati ya mboka mpona ndenge bandeko bazali kosouffrir mingi na kati ya mboka. Premièrement parce que ndeko Jean-Pierre Bemba azali pe mwana mboka et puis selon conviction na ngai ayebi pe mwa makambo mingi ya makambo etali armement makambo etali militaire comme vous le savez bien donc na bandi te akomema expérience na ye ya kala akotia yango sikoyo na kati ya armée po te tokoka bongo kozwa solution surtout na makambo oyo ya guerre oyo injustement imposé na est na mboka na biso bakongolais basepeli mingi na komona ndeko Jean-Pierre Bemba na poste wana donc na bandi te akomema mpe implice na makambo ya défense ya mboka na biso po tokoka kozwa pe solution surtout na guerre oyo ezali na est ya mboka na biso na mikolo elekaki mokonzi ya mboka alobaki je crois tolandaki biso nyonso na bilili te alobi ke ndeko Vital Kamerhe azali lisusu na maye asengeli komema mpona ekolo batie ye vice premier ministre ministre ya économie nationale et surtout ke tozali na période oyo bomoni monnaie na biso ezali na inflation bongo ezali komata donc na banzi ete akomema lisusu implice na ministère wana mpona stabilité lokola nauti koloba wa surtout social ya peuple congolais ntango nyonso dollar ezali komata ezopesa pasi makasi mpona stabilité sociale ya mboka na biso makambo eselekaki kala lokola ndeko atunaki makambo ya Jean-Pierre Bemba wana mpona biso tomoni ezali deja makambo eleki vérité judiciaire ebimaki bakite mpona biso ezali lokola asalaki yango te donc topesa bango chance na ndenge mokonzi ya mboka alingi bon totala na mikolo ozali koya ndenge nini solution ekozwa na baproblème na biso moko ya mwana mboka azoni na poste na lokola Jean-Pierre Bemba et toyebi la capacité bakalité na ye toyebi esalini ya mosala en tout cas tokomona inconvénient moko te pour près azalaki na 1+4 ntango période na ye azalaki vice-président chargé ya ECOFIN ata mokolo moko dollar etikala komata te alors tokoprojete image moko mabe na nomination na ye mpona nini non moi je trouve c'est salutaire le président a très bien raisonné et retient Jean-Pierre Bemba na place wana pour les besoins de la cause et pour la formation pe armée ya malamu evasoa ke mapinga na biso bazala te o azangi mbongo basali boye parce que kuna bazali ba monguna alingi kobotola biso mabebe mais lokola ye aye wana en tout cas tozopesa mokako et puis tozotonda ye botondi evasoa ete asime fonction wana na vision ya chef de l'état na ndenge mpe kimia ezonga na kaka yango namoni vraiment président de la République a raisonné malamu parce que mutu lokola président Jean-Pierre Bemba bayi moto
naza sûr na musala na ye et surtout que na est to na kimia te. J'ose croire que na befort na ye ndenge biso toyebeli bana na ye toyebeli ye toyebi ke vraiment ekozala malamu mingi po tolembi. Président Kamer vraiment ponanga na souhaité za la bongo parce que muto akoki ko diriger mboka te soki o diriger nanu d'institution wana lokola ya ba finance wana te. Donc ponanga nomination président de la République to pese longonia ya mutu yezali lisusu batala pe libumwa peuple lokola che batu wana to asire certain ba meka kotala pe social ya peuple libumwa peuple. Et puis en 2023 toyebi que président kozwa deuxième mandat sans problème. Merci. On encourage seulement c'est que Toko Senga basa la kaka avec tout esprit. Donc basa la pona bola ya congolais nyos. Non, Vital Kamer c'est un congolais comme je venais de le dire. S'il a corrigé dans son chef, il faut corriger parce que il a la conscience et lui-même c'est un analyste, il doit analyser ce que la population dit en ce sujet. S'il y a à corriger, il faut qu'il corrige. S'il n'a pas à corriger, bon, s'il n'a pas à se reprocher lui-même, je pense qu'il va travailler avec toute sa conscience. Topé Saïkaka confiance. C'est notre frère. Jean-Pierre, c'est notre frère. On le connaît bien. Il a un esprit révolutionnaire. Allah qui s'accorde la révolution wana na musala nae. Ouais. Révolution wana qu'il puisse faire du bien pour les Congolais, la sécurité. C'est le kutozo 5. Beltesco azali ko continuer servir population ya Kinshasa na mayonnaise mayo. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco une fois de plus comme Mesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to elibino une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologie toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asalaka maseki te. Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Ancien président ya France Nicolas Sarkozy ayambama kibongo epa ya président Fachi Beton esika wapi babeteki masolo ya lolenge na lolenge badeta itolanda na reportage oyo. Kinshasa eyambaki bongo ancien président ya France Nicolas Sarkozy oyo ayaki awa na République démocratique du Congo kokutana na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi mingi na ndenge toyebeli na ndenge ba information etamboli selon ma source ebele visite oyo ya Nicolas Sarkozy ezali na yango plus privé
kasi ayambamaki bongo na audience epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esika wapi mwa dîner elekaki avec impact na idéologie. Selon ba source ebele lisolo babeti kuna eyebani te kasi mingi selon batu ezali bongo lisolo ya Est République démocratique du Congo nde ezali plus na mutu ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya kokamwa pe ya pasi ezali komona ete Nicolas Sarkozy azalaki mingi na agenda na ye, destination na ye ezalaki Kinshasa pona kokutana na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Liboso koma awa na Kinshasa abandaki bongo na Rwanda esika wapi banguna ya République démocratique du Congo bazali korenye esika wapi mokili mobimba eyebi ete Rwanda nde azali na sima ya desordre ya Este. Mais Nicolas Sarkozy ayibaki na kubanda kuna lisolo babeti na Paul Kagame ngai na yo toyebite. Aye awa na Kinshasa lisolo babeti na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai na yo pendeko toyebite. Dossier oyo ya Est République démocratique du Congo tozali komituna France azali na rôle nini azali ko jouer ya makasi poko mona président en exercice Emmanuel Macron autaki kozala awa na mois ya février kasi komona après quelques semaines l'ancien premier ministre ya France auti koleka awa aye kubeta masolo sikoyo tozali na visite bongo ya ancien président Nicolas Sarkozy yango tozali komituna France azali na rôle azali ko jouer pour na désordre Est République démocratique du Congo tope ezali likambo mususu. Dossier oyo ezali ya ko jimele tozotalela. Oui. Ba parents baboti yo bakolisi yo kasi bazalaki bandoki te mais tangu yo okoli yo moko komi kotambusa vie na na désordre komelaka ba agene ba lotoko vie na yo ebebi makambo ezali kosimba te okomi ko akize ba parents nde ba bloka yo. Est-ce que comportement ya bana ya bongo ezali malamu to mabe? Totuna ki population ya Kinshasa pa réagir boye na micro ya KNB. Makambo oyo ezalaka kaka awa na République démocratique du Congo mingi na Kinshasa esika wapi bana oyo ba parents ba bota yo ba bokola yo peut-être kutu na pasi ti okoli yo moko oyebi ko orienter vie na yo te obebisi vie na yo na badiamba obebisi vie na yo na ba agene na kolangwa ka masanga to pe koyiba ka biloko ya batu vie ezali kotambolaka malamu te lelo oyo obimi na balabala okomi komenanse ba parents o papa na ngandoki mama na ngandoki surtout soki ba parents yango AJSI epusani yo wana okomi kotanda ye na miso ya bato vie na biso wana ncho ve na biso wana maka alingaka te bana na ye ba progresser. Totunaki bongo na population yo kandenge balobi bazali bongo na micro ya ingénieur Agapé Kachama. Les jeunes actuellement bakomi débordés na makambo et sur akutani na ba conséquences au lieu de comprendre que je me suis mal conduit mais à comme il faut reporter ça sur le parent peut-être oh, parent nanga bandoki ah bah ça par exemple mutu azo sala musala azo gagner mbongo au lieu de s'organiser amitiki na ambiance amitiki na ba makambu ya pamba et lobby ceux qui par exemple alongwe musala a luka bandoki alors azo bateke les grands qui c'est lui-même quelque part dans la Bible il est écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, alors, les jeunes actuellement doivent faire un bon choix. Aïe, dans quel milieu évoluer? Aïe, pour comprendre qu'il y a un conseil, il y a adulte, parce que les vieux sont passés, ils le savent, où il y a un malamu, où il y a un mabe. Mais maman, oui, a pendant 9 mois, il y a même la possibilité, il y a aussi l'avortement, mais à ça, et aujourd'hui, au Botami, au Koli, au Tangi, car la même maman a foutu le minerval, la même maman a eu soin dans le traitement, au 6 classes, au Moussala, maman Komindok. Et il y a des poussés, ils ont un grand vis-à-vis de maman, non, ils ont la sensibilité. Pour maman Zagi D6, il y a commis docteur. Au moment là, il y a Zamoulaï, maman Zamoukousse, Bamsou, même dans son parents na bango. Donc papa na biso azoko raté donc tout ça est un problème oyo et kangi ba sauter na biso mingi ba africain au photo tout ça là par tous les moyens pour que tout change quelque part ba pasteur ba kangi ba tebele bandoki
bakangi baboti bandoki et na bana bakume na méfiance eloko wana ah pasteur lwaka doki abwaki mais pasteur musako comprendre que mobota ndoki mais façon ko yebisa na famille et vous allez autrement pour alukaka kimia ezala et aussi un bon pasteur a d'ontologie il n'est pas obligé à yebisa ba famille que non pas dans ndoki ko to na fu ba pasteur ndé ba changer manière ya ko pesa ba prophétie na ba famille ukangi mutaza ndoki ukangi mama za ndoki ukibisa directement na bana te au sonna yemoko la concerner la personne en soi ah maman tala nzamba révélé pendant yoza misala bona boye tika ce qui aza consciente que aza misala mabe et que andimi ko yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur atiki soka bona ah ça problème na nzamba ozomona donc et aussi l'une des causes is influence ya environnement autosali baninga autoso ko vivre ensemble na bango ozo yoka ah sala ki boy yope okotisi o inculquer yango yango ezo botisa caractère wana na vie ya batebele osomona donc c'est un peu ça et moi baka mutabota marana ye bien mais souhaiter mtebe bisaka ye outa na famille na yo zaki no mutema la mokuta na baninga moko boye o emboîter les pas okomi ko appliquer ko sala o baninga bazo sala moboti soki aboti yo aza zoba te eza na baboti ebele bazolongolaka bana na mabumu baokende kobwaka bango me yo moboti asiporte kobombo na libumu kobota okokomisa motu na kati ya bato yo ya kobenga moboti na yo lobi ndoki ifo ozala zoba kobenga moboti na yo ndoki conseil napesi bango kaka basosola bayebake moboti na yo moboti na yo mama boti yo aza mama na yo tata boti yo aza tata na yo ndoki nde ye parce que maman bokoli yo amemi yo nefu mwana libumu ake na maternité aboti yo abandi kobokolo na bapasi na ye na bamoyen na ye akomisi yo atangisi yo classe akomisi yo moto na kati ya bato lelo ozwi mosala oboti obali apres elobi nango komi mama wana aza ndoki oza mayele te ezali normal te ezali malamu te parent oyo abota yo abokoli yo na pasi abokoli yo kino lelo oyo okomi mukolo obanda kotraite ye ndoki po vi na yo échanger soit vi na yo ebongi soit vi na yo ebebi yo okomi kotaxe baparent bandoki ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli kochanger oui conflit teke yaka ekomi kopesa pasi po ekomi kopusa na mingi ebima awa na capitale ya Kinshasa po mboka oyo desordre ekomeli ezali na yango kaka pembeni ya komini ya Maluku awa kambangiste kuna esika wapi baliniere ya maître Alexis ezali kokende mbadaka kasi basayan bayaka bakangi yango pe ba confisqué yango kino lelo babomi batu misusu kasi batu misusu baluki moye ya kokima ba détail tolanda na reportage oyo esika wapi maître Zenge Joseph azali ko expliquer conflit teke yaka ekomi kopesa pasi na République démocratique du Congo et comme lokola deuxième guerre oyo ezali kuna na Est République démocratique du Congo ya malamu kutu ezali wana ezali bangunya kasi oyo ezali kosalema na kwa mutu ezali kopesa pasi po ezali kaka bana ya mboka bango na bango bazali komisala na mabe ebongo bangunya bakozwa nzela te ndenge nini mpona kotake République démocratique du Congo balenière oyo HB7 ezali balenière ya maître Alexis ezalaki kokende mbandaka kasi na kokende na yango na nzela basayan oyo abayaka bakangi yango kuna na village oyo Kambangiste esika nini babotoli biloko nyonso tu na balenière kino lelo oyo ezali na maboko na bango tala ndenge population azali kotambola likolo ya mai epesi pasi pe mawa soki oyebi nange te awa yebaka omelima ipevi esukeli yo awa balene ya client na ngai ezalaki kokenda mbandaka babalene babengaka suva ibora nde tango ezokenda mbandaka ekomi na 80 km na Maluku nde ezalaki attaqué na basaya o bazobenga bango bayaka mobondo mais likambo ya maweza ke depuis tout ce temps balene jusqu'à présent ezana maboko ya basaya na biloko nyoso na kati imaginez un jeune congolais comme ça azoko se battre pour chercher comment à nourrir famille naie et surtout derrière ye bato belé bazui misala simanaye to komi document zo mona oyo to saisir ba instance nyos présidence azui yango primature azui ministre
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aza au courant, il y a document à biso oyo. Donc ce sont des choses à ne pas accepter dans un pays qui se dit un état de droit. Gouvernement de la République démocratique du Congo tala likambu oyo esengeli esila deja bandakala kasi kino lelo oyo ezali kokoba se kokoba tozali na eliki ete lokola ba warrior ya sikaba koti elikia ezali epa ya ba congolais que des autres oyo ekosila na lombango po Jean-Pierre Bemba Gombo ye wana asili kokota ye babenga kaibongo Satan 1. Oui. Le part ya République démocratique du Congo bakobeta bongo mokolo lelo ezali ba éliminatoire ya CAN kasi totunaki na population ya Kinshasa basali ba analyse to pe ba pronostic na bango na match oyo ekobeta makuna Lubumbashi na stade ya tout puissant Mazembe. Ba match oyo ezali na compte ya CAN ba équipe nationale Léopard ya République démocratique du Congo bakobeta bongo mokolo ya lelo kuna na Lubumbashi na équipe ya Mauritanie et sengeli na ba congolais nyonso ba soutenir bango po ezali équipe ya mboka tozali na pasi comme on a été 4 clubs mobimba baute kozala éliminer kasi espoir ya ba congolais etikali bongo kaka na équipe nationale eliki ezali ete lokola ministre ya sika Kabulo mwana Kabulo François ayebi na kokota na gouvernement po ye ayebaka makambo ya bale mingi lelo deja makambo ezali ya ko changer pe population ya Kinshasa bazali bango nyonso ya ko sepela po match ya lelo ezali kitoko makasi. Oui. Jamais rata awa na KNB TikTok ya mokona lelo ingénieur Agape Kashama a proposé le biso yango. Excusez na nenga mabete. Omoni ko mona ba parents na ye. Yango tende sa assurance. Po ye moko amona ba parents 9 mois après. Tango abota minda moni bango. Ozo mona net ajo komi na soto bito zongo lokwa ba étude. Eza lokwa 6e des humanités, année terminale. Yo fo lukaka mobile wa robalo mbala moko. Yo za suna tina luka mobile ba qualité. Jérémy. Oh AGC Poussani. Oh. Ba 32 ans na moni la ko. Bopil pardon. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda magazine ya KNB News mokolo lelo na zalaki na sengo ya ko présenter bino na debi ya weekend oyo édition ya mokolo na lelo bozali ebele kaka ndenge tolobaka pour continuer kaka ko s'abonner na ba page na biso TikTok, Facebook, WhatsApp tozali wana pona ko pesa bino ba information à continue na KNB News po ezali premier magazine ya Lingala o epesa bino ba information ya sir ngai na bino tokutani bongo mikolo ezali koya magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino